prière via Bika, les classes tout le bar, bon, ngana holo bagaka. Bandeko na biso, ba fanatique na biso, o bolinga biso to sepesa bino. Atwana ngalema. Makambo boyoka, en tout cas eza solo te, eza lokuta. Ya mudura za bien par rapport nde tozana na hôpital ya ba chinois. Ya mudura za bien parce que tozana konzima nzambe osala, nzambe asala opération sans cicatrice, nzambe ya bikisaka a bikisi déjà ya mudura. Bolongola makanisi oyo kozana ngo wana ya mabe wana. Soki mutazo bela a prière na biso ekomaka nzambe asali. Ya mudori a profité ya mudora za bomoi masina yelo o mervet ya petit yelo analisa ya mudori yelo donc moyo lo bizate boni biso ke banga na biso bon Monique confirmation V aza en vie mère wana moto akoza na pasi makasi koleka biso nyonso tu soki lelo vie akataki motema ninga eza mwasi na ye mais tomoni mère aza na kimia c'est que nzambe asali moi grâce azwi moi un peu kimia mokie oyo etikali kaka baprière susu ezala kaka biso bato toza na posa ke lobi toya kokunda c'est le moment ya kosala nini kosoutenir mutu spirituellement, moralement, physiquement, financièrement pour aluka à se rétablir à sa santé mala moi ça fait kimia na place que tous wa kama kanisi ya koluka ndeni to sala pour muta kufa non bon yana lamba no komba ki akala wana na olaxa to na posa na te posa to ala posa nevie azwa kimia tout ça la prière yo muto lingaka munderi yo muto sepela ba œuvre na ye yo muto sepela na biloko salaka ça sera mieux ozwa moi ta 10 minutes ou 15 minutes na kata chambre fuka mo bisi nzambe sala grâce pour naye abika na place ozela au publier makamoko eza bien te démentir en mot eza vraiment faux et archi faux vieux rongé aza kimia aza vraiment kimia aza kimia moi santé eza binda moi bien te to prier le bon Dieu asunga et te soutenir pour kimia ekota talaka tozana kuitali ngalema bisino stoye bien mo ndenge nini ezalaka ezosenga soutien na yo pour ezala vraiment bien na makambo nyonso tu tozana kati ya ngalema tozala mpona makambo ya kotala ve na biso papa na biso vevita mueri donc tozala na bato balobaki ve aza invité bato bazopesa na message moko eza faux eza vraiment malamu te biso toyaki awa toye awa ngai na ser na nga biso la reine na vie na biso eri kenzo bamba na Suisse toyaki kotala papa social moto moko bien vraiment bien oyo azala na souci ya bato na ye donc toyaki kotala ve Mundweri et aza en vie toza sur place wana na mama mwasi ave Mundweri wana na nsima boyoki ndenge akoloba wana jularen aza wana baza bavantirie bato baasala ndenge wana bayebanga mpe bango mpe bakufa pourkui koya kolukela mokili oyo kaka aza ndewa te ifo kosambelaka nde yango bino kosambelaka te yango bino bata po ntongo mpe ya mosu ekoma kobebisa bino malili ekoma kobebisa bino bende ezanga na mona akufi te lisusu bakosambela moto akufa bino bokosambela na bafamile na bino te bana bakufa boya kosambelaka na bafamile bao baza soutien aza bato ebele na poto balingaka ye boya kobetisa bango mitema pamba boya koluka bakei misala te botika babiloko wana bao baosoutenir na mosika ndoka nzambe apambola bien ndeza ndenge eza na biso bien na kati ya nani awa talaka ngamu mwana njili mwana mabele donc jamais nakolinga te moto acyango akende kaka boye aloka azolege boni boyokani motema mpasi mpona kaka aza na mwana nzoto elongwaka te etikalaka tosala ba prière via bika na klasi tolobaka biloko oyo ezanga ntina bon nga na oloba kaka bandeko na biso bafanatique na biso oyo bolinga biso tosepesa bino atwana ngalema
makambo boyoka en tout cas eza ya solo te eza ya lokuta ya moto aza bien par rapport nde tozala nde na hôpital ya bachinois ya moto aza bien parce que toza na kondima nzambe osala nzambe asalaka opération sa cicatrice nzambe oyo abikisaka abikisi deja ya mondwere bolongola makanisi oyo boza nango wana ya mabe wana soki moto azobela bapriere na biso ekomaka nzambe asali ya mondwere aprofite ya mondwere aza na bomoi mwasi na ye yelo oyo mervete ye analisa ya mondwere yelo donc moya oloba eza te omoni biso nyonso toza na ngande na biso bomoni ke confirmation v aza en vie mare ye wana moto akozala na mpasi makasi koleka biso nyonso tu soki lelo v akataki motema ndenge eza mwasi na ye mais tomoni mare aza na kimia seke nzambe asali mwa grâce azwi mwa mpe kimia mokie oyo etikali kaka bapriere susu ezala kaka biso bato toza na posa ke lobi toya kokunda c'est le moment ya kosala nini osoutenir mutu spirituellement, moralement, physiquement, financièrement pour aluka se rétablir à sa santé mala moi ça appelle kimia na place que toujours kamakanisi ya koluka ndeni to kosala po mutu akufa non bon ya ne lamba no bomba ki akala wana na ya olakisa bato na posa na te kila posa to na posa neve azwa kimia to sala ba prière yo mutu lingaka munderi yo mutu sepela na ba œuvre na ye yo mutu sepela na bio pasalaka ça sera mieux ozwa moi ta 10 minutes ou 15 minutes na kata chambre fuka mo bisi nzambe asala grâce pour na ye abika na place ozela au publier makambo moko eza bien to démentir yango eza vraiment faux et archi faux vie rongé aza kimia aza vraiment kimia aza kimia moi ma santé eza vinda moi bien te to prier le bon Dieu asunga et to soutenir pour kimia ekota talaka tozana kuita ngalima biso nyonso toyebi yango ndenge nini ezalaka ezosenga soutien na yo pour ezala vraiment bien na makambo nyonso tu